Lelo na pokwa lelo tovandi wa communauté congolaise à Manchester. La semaine a deux invités bandeko to mesala kozala bango na makambo ya communauté congolaise na ko senga caméra la kisabino bango na ngonga e kokoka. En tout cas, nous allons parler na makambo ataili liwa ya ndeko Pita. Oui, bien la montée ndeko Pita kufaki bongo le 13 juin 2021 mais kino lelo yo ebembe nano tokundite epe ba collecte ezali toujours kosalema yango na yambi ba président ya communauté na membre ya comité directeur moko na kumbu ya edo ya la donc président Cyril Modogo na edo ya la pour que tout sera moi muke to pesa bino briefing na makambo na matali likambo ya kokundama ya ndeko Peter Otobing na combat Pierre Foukiao mais Tobinga kay mukubwa Peter. Voilà, sans plus tarder, na ko présenter bino ba invité nanga ezali bongo président Cyril Modogo. Bonjour, bonsoir. Ah, merci Papa Raph, grand journaliste, merci l'invitation aujourd'hui de façon de tout update bande Bonabiso pour comme nous appliquons la situation ya ndeko na biso Peter ou Ok, merci. Deuxième invité, Ali Edo Yala Boebié, Azalis P. Ndeko, toujours membre du comité, il y a communauté congolaise à Manchester. Bonsoir Edo. Bonsoir Baraf. Lelo toyena notre président mbote na batunyo soto. Toye poto silisa to lobela likambo ya communauté pour makambo tali makambo ya ndeko na biso Pita. Ya moto monani awa utomi ya kosola to sembola ngo to sosola ngo to panza ngo lelo mbala moko. Merci mingi na oyo bolanda biso vraiment bozala attentivement bolanda biso na moke. Merci. Voilà, d'entrée de jeu, dans retour la question de la présidence Cyril Modogo. Toko miwapi, toza kokende wapi pour la masolo ya ndeko Pita. Otobengi Pierre Foukiao. Toko miwapi et banda le 13 juin tile loyo communauté bosali nini toko miwapi. Merci. En tout cas, merci encore une fois de plus, Papa Raph. Surtout les gens awa, ils allaient vraiment pour notre update la communauté congolaise de Manchester. Parce que comme pemeni ya ko kundande wana biso Papa biso Pita aussi otika biso otozo ke penza presque 2 mois ngoyo depuis asile otika biso. Narasi liwa na ye epese bato so pasi. Bato ba Pita te ndenge Papa Raph azoleka mikolo nyonso pona koyebisa bato. Papa Pita aza moto oyo vandi mingi na kati ya mboka oyo bamsusu bayebi kaka na Oldham mais aza bani na Oldham te abana liboso vanda na Mossad abana vanda na Mossad alongo na Mossad nde aliwa ekekuta ende na tama mauvais na Oldham place nde liwa ekekuta mais place ne abana ko vanda ba tuyo tuza ko informer parce que batebele bazo benga na Oldham mais to yebisi bino ke awutaka liboso avandaka liboso na Mossad nde autai akome ya muvaki nde na kati ya mboka nani Oldham. Alors soki bomona ke situation eumeli makasi mingi alors moni ndeko Pita azali pena aki na famille awa te azali na ndeko awa te ndeko no moko azali awa kone bush mais amuvaki akende na France alors tant liwa eduye mutu pena kwa koyekola na makambo azali te alors tant biso toyaki informer nde tobande kolandela ba situation na ye na kasi Papa Raph ngoma abane kolega tout moment pona ko update bino ko talisa bino ndenge ni situation eli kokende alors moni pona ko zwa ko ezala facile mingi te to sayi ba démarche na ba ndeko nyonso ya communauté ya comité directeur ba Guy Bochard tout le monde ba Papa Edo tout le monde et puis to koti sayi ba mikanda oyo ko kota de façon que l'état a pesa biso corps pour next of kin azalakite et puis les qui na ye ayaki pe considérer malaw mingi nde tant pa yaki be pour salaki ki ba démarche et que ne sous moi mbango mingi alors pour la minute oyo nakasi donc apesa biso déjà corps alors surtout leki ezali pour total sabino ke tokomi pembeni ya kokunda ndeko na biso alors ezali ko senga biso vraiment ba moyen pour na de façon que tokunda ndeko na biso aumeli vraiment mingi na mabele aumeli vraiment mingi na mabele ezo senga biso siko ba moyen pour na de façon que tokunda ndeko na biso to fongoli tsaki WhatsApp nasi na kati ya WhatsApp wana omona ba administrateur bazalaka toujours ndenge Papa Raph alobelaka biso à tout moment na émission na ye
administrateur bazali wana omona ndeko papa Edo otozana awa zawana papa Rafi moraza pelé d'administrateur Guy Bochar Ali Ipo Makela Firme Bondo et puis nani soza nani et puis Pati batu bango biso wana nde tozali ba administrateur ya situation wana. Alors yango to leki lelo pona otalisa to ko senga na bino ke ko ya ndeko na biso ba démarche de lokola et comme idée na suka to comme na situation ya mbongo tozali ko mobiliser vraiment ba ndeko na biso to sala nde to salaka biso moka communauté to kokunda ndeko na biso wana to fongola mitema na biso to beta ba poche na biso de façon que to kokisa monta o ba senga biso na pompe funèbre de façon que to ba kokunda ndeko na biso na vana continuer na bozong sa malobe pa ya papa Raf comme ça to continuer to ba to komwa. Merci pasteur. Ouais, Edo na retour avant mon tourna mais na kolinga ndeko Edo yala à répondre à la question là parce que toza komi tourna parfois ba démarche est commis vraiment na niveau nini. Maleleki tant to zongela ki to relancer qui collecte on avait parlé de 2 semaines mais 2 semaines na tozo kende na pembeni ya kopusa na 2 semaines. To komi wapi mutuna musuna ubaksana on dirait ba camarade ba proche penza ya baninga o ba ebani na ye tozo kabangote est-ce que vous allez na ba contact na bande ko na été au ta o bazali lointain pour ko contribuer parce que vraiment ndenge ndeko président Cyril Auti koloba o ezali ebembe ya communauté ne vous attendez pas à ce que famille ekundaye biso nde to sengeli to kundaye donc contribution na biso ezali nécessaire alors edo na bande comprendre question na ngai ezali question ya volet ya ba démarche côté à pompe funèbre comme vraiment wapi et puis pour na ba camarade escazaki na ba camarade ba proche na yo ba koki ko sala pena que ba s'occuper là quand même na likambo yango ba kota likambo yango. Merci na passion micro Simba. Merci mingi bande ko na ngai. Merci mingi papa Raf na question to ngai. Na kanisa ona répondre lelo ezande soki nzoto yande ko na biso Peter Umele ti lelo na pompe funèbre ezate ke non po pompe funèbre te ezali likambo ya job center tokotsaki makambo na ndeko na biso Pati na job center pesa biso 2 semaines 2 semaines ekoka mardi ezoya donc il faut pas répondre biso so ikaka bango ba répondre biso c'est sûr que ba ko répondre biso fin en semaine oyo tant qu'on va répondre biso mbala moko to pesi bino date pour to pesa bino date ya kokona ndeko na biso vraiment bom tumisa te na wana kende ni Umeli eza administration butala ndenge makambo tambola procédure par procédure bolongo bureau oyo ya moté boke pa pompe funèbre futo que ni job center il faut avoir contact na pompe funèbre pour à libérer. Donc, si vous avez un frigo, il faut pompe funèbre, job center à répondre pompe funèbre, basolo là, et après pompe funèbre qui doit récupérer nous autres, soit récupérer en bisoto que nous avons tika bilamba là et après kaka tu peux suivre nos dates pour toujours qu'on ait mbala mort de goume la calamité et ça pour la micolomité. Mutuna mi balé na koloba boye. Na sepeli mingi na mutuna wana nazo mona kuna na contribution de Jerusalem ponga mungu nazo koma ngoni osoto nazo ko sirga ngo kutsa ba administrateur biso moko mais eloko yo sala nga pasi na yebike comité ya bana matadi na sepela la bino na lingi bino mingi pour makambo na bino so muta lobi ke no buza so ndeni akosi matadi bana matadi bino buzala ka vuma ke no likamutange zo ka mona matadi butele makambala moko ezala ba Belgique na opesa likambo lokola ba président na Belgique Semblo ba depa ba pupa bino za bana matadi vima bana matadi ya solo na kanisa na tango yo bombe ya kutele misabiso buluko bandeko na biso oya bana matadi tomi ya komona bango na contribution kote biso sangana kota kesi kaye pa na biso na WhatsApp tozo mona vima bana matadi bazo ningana te bana matadi bino bosa danger communauté po bino bokanganaka so na zongeli ngo pona yebi
bana matadi balingani bakanganaka likambo soki ezwi moko bakotelema bango nyonso to bakokende me ya tour oyo bomeka kotala mpona ndeko na biso Peter yango kaka nazalaki nango mpona loba mpona communauté bana matadi en tout cas botelema tolingi bozala na biso elongo na likambo oyo. Merci mingi nazongisi yango nazongisi ko micro papa Rafa. Voilà, donc je crois que moi, précision, c'est que ici, c'est la communauté congolaise de Manchester. Vous allez toujours conseiller la participation à Motonioso. Alors, vous avez compris que Ebembea, Papa Peter Foukia, qui est beaucoup de Peter, un ancien de Matadi, un Matadien, Bana Matadi, Bazako Benga, Banamai, donc vraiment, vous allez conseiller la Bandeko Banso Bayeba qui est. Na bayeba qui était zali kaka likambo te to sabino te awa ezali sur likambo ya famille te zali likambo ya communauté congolaise ya monde entier. Communauté congolaise ya Manchester eza ko senga na bino banso boyeba te likambo yo bato nyonso bakota yango. Mais pour aller terminer, je crois que nako pesa micro na président Cyril à conclure et puis bongo to chuter la biso na émission. Je crois que dernier mot est au président. Merci Papa Raf. Nakanisi bondeko balandi biso botu ba détail nyonso ba détail na sepesami. Soki Papa Edo aza ko insister pona banda ya Matadi ezali parce que yemo pas ama Matadi ayebi nde bana Matadi ezala. Mais biso na kati ya communauté awawa tozali ko insister vraiment na communauté mobimba to sala vraiment lolenge o to sala toujours contribution na biso ezala toujours parce que oyo dinde ko na biso Peter e ko zwanga ilelo e ko zwa yo lobby lelo e ko zwa ndeko mususu lobby. Alors tout ça la vraiment to sala mais na kati ya cotisation tout le monde vraiment ezali ko kene bina maleme mingi bande komi va promettre va tout ça mais to sengi na bino et que bo beta ba poche na bino vraiment de façon que to kuna ndeko na biso 2 mois yango azaka na kati ya frigo eza vraiment pas mingi vraiment to sengi na communauté mbima Manchester to sala nde to sala ka to lingi bino mingi to lingana bolingo ezalaka toujours kati na biso to sala lolenge to sa pepa bandeko musu to sala mpo bandeko nyonso de façon que équilibre ezalaka te eloko monde ti ya côté vraiment na remercier communauté mobimba na bato nyonso bazali ko participer vraiment merci participation na bino morale physique vraiment to sengi bino merci toujours remercier le sous Papa Raf azali susko beta c'était à tout moment azali kolemba te kolega toujours na bémission pour de façon ko mobiliser population ya Manchester communauté congolaise à Manchester de façon que te ba okunda ndeko na biso. Je remercie pe Congo 10 vraiment Nekof TVP merci vraiment na ba nyonso oyo bali ko sa musala ko baza ko soutenir toujours na obsèque ya ndeko na biso ayeba ko kundama na ndenge ya malamu mingi. Donc auto zaki na mpona mokolo lelo na kasi yangwana zaki ama message ma moke pona vraiment ko motiver ba ndeko na biso te ba ko kunda ndeko na biso to pesa to legal sous soit pona de façon to pesa bino date oyo vous allez enterrement na ezaka mingi. Merci Papa Raf na zone micro. Merci. En tout cas pour tout sûr que ça bien photo que la problème ou la question de la transparence. Ndenge to mesala ko sala ke to tanda makambo na WhatsApp. Na niveau financier, est-ce qu'on peut parler de finances? To combien puis na côté finance, cotisation comme na niveau nini, bato ba yeba et puis to yeba à peu près qu'est-ce qui nous manque pour que to kundaye atana moi le lenge moko ya bien de to mesala na ba communiquer na mingi na lobaka. Moto kaka moto kundaka cadavre mi kundaka te biso nde to na rôle ya kokunda cadavre na yango loka biso nde to kokunda ye tozali toujours na besoin ya ko aider tout ça mais côté finance na kolinga ndeko edo apesa biso à peu près eloko nini toza na yango eloko nini ezali kozanga na ba montant to pesa kaka à peu près mais parce que tant sous na ngonga oyo bato mosusu baza ko tia ba cotisation na bango mais ezala bien tout ça la transparence on a na comité tout la qui s'abat pena na polele que tozali na autant au EP ezali na besoin na biso ezali peut-être autant pour na ko motiver bato parce que to ko toujours ba volontaire ou ba ko ya kondima ko sali sabiso en tout cas les volontaires tozali na besoin na bino bon Edo Simba micro réponse balobomboka merci mingi Paraf na motuna wana
nakanisa soki lelo nalobeli likambo ya finance so nalobi naloba talo ekozala mabe mais toza na besoin ona koloba toza na besoin nde ya aide na bino po oaza na kati ya groupe ya WhatsApp oaza adhéré na kati ya groupe ya WhatsApp ye nde ayebi kombi ezali pour transparence eza wana donc bazokulongola eloko te okoti na kati ya groupe ya WhatsApp obeti pan tala kombi eza wana oaza intéressé ya kokota na kati ya groupe WhatsApp atala ndenge eza kuna akobenga baadministrateur Ipo Makela abengi président Cyril abengi Ntaraf abengi Firme Bondo abengi nga moko edo yala abengi Pati Guy Bochard Molongo alors nyonso tu wana bobengi kunga tukota na kati ya groupe wana kozali esengwa mingi pour lelo so telobi na bino ki tozangi 10 livres nanza bokopesa susu te soto yepsoki te koki bokopesa susu te ozomona yango toza na besoin ya lisungi na bino kuna po totala nyonso te koya nsima mais tozala kaka nde bien tozala prêt po tosala mpe tamso exposition akor nyonso te okute biso kosomba bilamba mpona ye moko po tolinga te alata bilambo ya kala fo tosombele bilamba ya sika donc baprofide nyonso tu wana kopanza matanga donc bino bandeko na biso bokota kaka boyeba kokota na kati ya groupe na biso botala ndenge nini tokokendele nyonso tu po tozosala makambo wana na motu moko te tosala yango elongo biso nyonso tu tosanganaka eza lokola mosapi donc mosapi moko esokolaka elongi te mais mitano nyonso tu yango nde bokozwa nyonso tu mais na suka tokopesa bino badetail nyonso tu na kati ya groupe dépense ekei boye ti place esukeli bokomona nyonso tu transparence ndenge communauté Manchester etravaillaka Great Manchester Bolton Rochdale Berry Manchester Oldham Middleton Wigan vraiment bamboka nyonso ba Ashton ba Oldham vraiment longonia na bino vraiment na eloko bozosala bosimbi yango makasi ya kosala ko aide tozosala mpona bandeko na biso nyonso te na makambo bazokwela mais tokanga makana yango tokende liboso Manchester unité. Merci. Voilà, to comme bon la souka kika un grand bonsoir na bato nyonso to bakaka ke toza na besoin na bino donc communauté congolaise de Manchester en la personne il y a président Cyril na administrateur nyonso ndenge boyoki bakombo edo ya la Ipo Makela Raphaël Ngomangai Moko Guy Bochard Mulongo Firme Bondo Pati Tawaba bato nyonso wana tozali elongo mpona kosala ke makambo etambola na lolenge moko ya bien napesi félicitation na baebanso basi bacontribue bayenano bacontribue te toza na besoin na bino tobetaki sete na bana matadi tozozela toyoka son. Bonsoir et au revoir. Tokutali mbala ya nsima. Au revoir. Bye bye. Bye.